Mam sozo la nanga. Na siri yango yoka parce que biso ça ses intérêts. Ngana olobaga elo mobwe. Bato wana to bazaki pana yo. Bato bazaki pana iti. Ba kesi ma ba mozonga. Oui, après avoir peut-être ko tenir ba bien kesi ma ba mozonga pana. Bon. Bato to bazaki pana yo, il faut calculer nan. Yo pana bango banda bénéficier nini. Et puis bango pana yo babanda ozwa nini. Tant bakendaki bakime nini. Et puis tant bazongeli nini. Faut calculer est-ce que banozanga penza bango. Tant bakendaki nde bazongi est-ce que ça peut important na calcul wana nyo sur ton information Bijou la reine a sengi parlo a sengi bolimisi abanda ko senga onko to kala pa zonga pemé na maps na tangi combo ya Bijou la reine pour comprendre parce que ils a parmi ba actualité on a retour ça la to former faut une éducation mon a parlé oui bingano na za passe au finga mu ndeka na passe au finga mu to to partager même sentiment mais na okende na ba momo boto mo ba ndeko na tangi na suka na na ko lo ba te mama na yebo donc conseil to za na ngo ba to be ba na bango lelo em sous le bito za na bango pe besoin to za la prudent yebo yo za ni mutambana katwa te mam tambala katwa te na mutambala ka de ngala za kana mbana ka mo yo kele ko talu kolela na lu kolela na kene na lu kolela. Nakina na mandaka mama yo tambole koma tina linguni nakena ingende nakena bongi na matabo safu nakena mandaka 3 mama siko yo za muta wapi yo mokono malandu mais partout ça là ouais colonie yo ali bolanga la te ngai ne akana position te esika nyoso na jwa be kolo wapi yo bibi loko nyoso po bolanga na ye ko sala pa ya bamongo ndenge na moni bamongo na komi moto ya mandaka mbana moko yo siko na mbana ko fana quartier na bana jokolote parce que dans la ville on a moi plan angwali mama malani action angwali mama malani oyana webina kibaye Coupez. Vous faites ça moi temps. Vous avez pas signifié non le gros plan. Non gros plan à ligne là. Ça tourne. Action. Coupé. Va coller sur le roi moi. Depuis qu'on a combien de nzembe beta na mbogo. Ya bango beta ta. Ba on sorti nous a combien de nzembe na 4 génériques. Obo yo animateur. Omuta comment obina pamba comment obina pamba comment obo manzoto comment ça aux animateurs sans polémique. Ngana ya na émission. Ngana ya comme ça to tuna. Ngana ya pena na émission to na loba enoni. Depuis qu'à raté et puis depuis qu'à salam magambo pour aller na rolobate ya ngomoni ngana koti mambo pona loba musicien botanga na orchestre nini oyo musicien azoba musicien azoba noko mi bon na poto bana tata na été bana mama na été bana fanta bi ya bo sa vie ya ka de petit tozolo bana poto na liboso po amema ndeko tangi wana Robinho poto na ya liboso po ba mema ye na poto Fagi afinga Ferré, Fagi afinga Fabregas pour récompenser mes potos. Donc, ande mona député, na calcul moroté. Robinho Bini ça raté, papa. Oh, hein? Ah oui, Bini ça raté, asa chanteur plutôt. Oui, asa chanteur mo Bini sandeni. Comme ça to beta masoba bato ba embaga. Il faut que ça va chanteur pena moi valeur. Nathalie wana wela nzembo mo bina maeso. O nzembo wana ya nini? Ah papa. Yemba ya ba valeur si lelo papa yemba bazati bino boyemba nini banimateur musana bango banimateur musana bango nga souci na ngeza
azonga koyemba. Choisi MK Yokani Télévision, votre chaîne d'internet sur les YouTube. Nous sommes censés de faire mieux pour vous ramener au-delà de vos imaginations. Merci encore de plus pour l'attention que vous ne cessez de nous accorder à travers nos produits, nos œuvres que nous essayons de vous donner à tout moment. Notre devoir est d'aller collecter les informations dans les sources, les traiter, puis le diffuser pour que vous soyez informés et non pour essayer de vous ennuyer ou soit déraper. Raison pour laquelle MK et Yokani Télévision martèle sur le professionnalisme. Merci énormément et bienvenue dans cette émission Rendez-vous Valable, une émission en caractère socio-culturel qui vous édifie, vous informe également dans tous les domaines en général. C'est un grand plaisir pour moi de vous savoir nombreux, scotché, et voilà, et c'est le YouTube, hein, et le temps n'est pas notre allié, il faut savoir s'accrocher, raison pour laquelle que nous allons quand même faire de notre mieux pour répondre à vos multiples préoccupations, mais de pouvoir respecter aussi le timing, car le temps n'est pas notre allié, donc raison pour laquelle vous et moi, nous sommes censés de s'accrocher comme d'habitude. Rendez-vous valable et Ponabinu, musicien, comédien ou autre, voilà, les alliés, rendez-vous dominical de tous les temps pour vous informer de l'actualité congolaise et pourquoi pas aussi d'ailleurs. Voilà, je me permets quand même de pouvoir partir du côté de la régie pour suivre cet élément que nous propose Lionel Lumbala. Il s'agit bel et bien de notre frère Emery Niuniu Mbula Matadi qui a déjà lancé 2 chansons par rapport à son album Prédication, des chansons qui est donc Mea Culpa et puis Amour Agapé. Et puis 3e chanson Oyo déjà a lancé en une plateforme Naye, donc Bokinde ko consulter plateforme Naye, Boko Landa intégralité, il y a clip Oyo a lancé déjà générique, il y a Nzembo Naye qui toko alobi ba vérité tellement ébélée, rien que la vérité. Voilà, donc je vous conduis du côté de la régie pour suivre l'extrait de ces clips de notre frère Emery Niuniu Mbula Matadi, tiré de l'album Prédication, et on se retrouve après pour débuter notre émission. Lionel Lumbala, Lionel, caméraman ou à filmer Jésus-Christ, c'est parti. Les Cambonan Zambé ezate po osumuki kati na libaku eloko nyongaka motema nzambe ezali komona yo kowumela kati na lisumu oyokinga lelo makambo ezali awa bana na nzambe tosangani tote ya toloba na bosembo lolenge mondimi akoki kotambola tofinga te totonga te tofinga te totonga te tosolo bapemba bete tosolo bande vérité. Vous venez de suivre l'extrait du clip Rien que la vérité. Donc, pour n'avoir détail, bolanda intégralité na ngobo kende na plateforme il y a frère Nabiso Emery Niuniu Mbula Matadi place au wapi bokozwa titre lokola Mea Culpa bokozwa chanson lokola Amour Agapé et que ça l'a tellement bien. Mais sur ces plateaux, et mes internautes et fidèles téléspectateurs, j'ai un grand plaisir de recevoir pour la première fois dans ces nouveaux numéros Rendez-vous Valable, qui est bien sûr la première à travers la chaîne YouTube la plus suivie, chaîne et l'Obilaka Makambuya propre, Makambuya bien, MK Yokani Télévision. Et il s'appelle Ezia Potou le Mystérieux. En même temps, le porte-parole
de notre musicien, artiste musicien, Déplique Pomba Yaniance. Bonjour, Ezian Poto. Bonjour l'international. Voilà, bien ACP premièrement. Ok. Que première fois, on a une émission au niveau valable, on a Zela, na Tala, na Lula, et puis félicitations à la chaîne MK. MK Yokani Télévision. MK Yokani Télévision, vraiment, plateau, tout, bureau, on a vraiment, ça va, en forme. Ok. Boni Sangoya Déplique Pomba Nuance, Naba Poulain Naïba musicien Naï, donc orchestre en général. Ouais. Nangongo Tozoloba, Déplique Pomba Nuance, Moyembia Congo, l'homme d'avant-premier, Mikolo Bao Benge Bongo, l'homme de ING Arena. L'homme de ING Arena. L'homme d'avant-premier. Donc, ça fait. Donc, Mikolo Yéwanande, la mission Tozoloba, à Poto, à Paris. Azolamba penda eloko déjà au Tozozela. Ok. Donc il est 18 juillet où tout le monde ba musique quoi nyonso ba mourir nyonso bonne musique Tozozela. Marcy Single n'aime tellement. Non, Marcy Single n'aime sans filtre parce que tellement déjà titre mon ko ezana katia. Eloko to bimisami. Donc le 18 juillet sortie mondiale le 18 juillet Boyamba, et là, Pomba Niance Abombe sans filtre. Ok, je vais revenir vers vous pour te continuer. Lionel Lumbala, Tozonga sous na régie pour nous balancer cet élément. Comment est-ce que Yemoko Pomba Niance Azo Pesabiso ba information Azo annoncé nous album tous les single. Bon, sans filtre, ça album ou bien ça sans filtre, normalement, on tout comment on appellation, moi, tout comment on bien le reçu, ça moins 2, 3 au single, mais normalement, ça déjà mini album parce que ça déjà 4. Ok. Et ça déjà 4 titres, single, c'est le moko. Ok. Tellement ça 4 titres, il y a un moni sans filtre, ça moins mini album. Ah, album il fallait qu'il y ait un te zobim ça non sans filtre. Et ça 4 titres dans 4. Ok. Et ça tellement. Et ça, mon premier rendez-vous, et ça, l'élo ka l'élo. Ok. Ouais, les messieurs, ça, tu continues, tu panzapena, jango. Tozanayo, parce qu'il n'y a pas 2, 3, 4, 5 invités qui nous attendent pour les recevoir, mais vous avez eu moko l'élo. Prochainement, peut-être vous allez 2, 3, 4, 5 invités. Voilà, Lionel Lumbala, toi qui assures du côté de la régie, des patrons de la régie, de pouvoir nous balancer cet élément des Pomba Nuance et on se retrouve. D'autres chez moi bouquet, merci pour tout. Récemment poète Minanga, yo fololo il est des Fidji. Frère Pasi Joyo, Osena Manyola Bayo Kela Kalikunya, Osala Kebae, et parmi ces manas yo, 24 c'est 24 yo, c'est la tana yo, t'as raison Récemment poète Minanga, yo fololo il est des Fidji. Frère Pasi Joyo, Touchulanda, téléspectateur Bautulanda, internaute Bautulanda, Pomba Nuance, ou à ces journées Napoto. Pour la préparation, il y a sans filtre. Sans filtre, des obiments. Ok. Et je pense quand même que la nouvelle, où il y a bien Ezali Nakata sans filtre. Et il y a qu'au Saranate. Il y a qu'au Saranate. Moi, au Bissoto, l'Oba, toujours des pliques. On a premièrement à Mungongo. Arme de pliques et ça, Mungongo. Azam Mouto a fait ça tellement belle mélodie et belle. Il y a un sans filtre. To batu baro CP la carte et batu baro zoapé ka conseil. Parce que la sans filtre, on a dit au moins ça lelo. Lelo ka lelo, on a pomba le belani. Alors le bel l'autre comment au monde bande on aime soit basi au monde lingana mutuka lelo babala nika lelo nyonso ka lelo de makamio soka lelo okay. Aza ko encourager te mais aza ko te ya biso ke
soko lingana mutu fozo apena mutu temps yo lingana mobali kale lokale loko moye bisenga ndé na be pas so tolia 17 fois o noko na biso wana kutu oyebite so bo continuer donc artiste ça pour na hauteur si au moni na générique tozana ngwana tellement aso encourager moi mobali so la mukina tongo faut tellement il faut luka donc ba surprise bien ezé belé le 18 juillet oyo batu ba osepela parce que depuis qu'il y a mongongo depuis qu'il y a malobate depuis qu'il y a zaka fier de kolobela artiste ce qu'on permettre nga au monde international so tali Roger Ngando so azoloba so tali ka Roger Ngando bozo comprendre que azaka na jibe piano OK au moins ce que ozolobela pe mutu faut na image faut pas sa image ya mutu wana Joro ya pesa image ya Salvatore de la Patrie so tali egabo siko ngaso po talika bien au monde ameka mutu fa lobela de plus parce que na goya lobela artiste mo boita ça non art OK depuis qu'il y a art ben on défendre les arabes ils sont appelés il y a musicien moko kumisa j'étais ba flair lobby car yo mutali boso koloba yete azaki lokote comme ko ignorer des pliques et ça linga bien question aux différences ce ko yanga na bato wana ezani bato nyonso ba ya pembe na ba musicien comme ba porte-parole comme banani ba bato ba yo luke yo eloko ba yo luka disons que linga mutana motema te ouais ayo flatter ya comme ebiso za bien oza danser sima lobby asali choix na mozoso différence ngana bango sko baba nganga po ngai naza porte-parole le na éclaircir le mot ngana naza porte-parole ya dépliqué oh bongo osani ah on a quitté vraiment MK ata yumuko oza siko oza nani merci beaucoup différence ngana bango zaninga na camarade dépliqué orchestre depuis comme on nuance musique il y a peine à porte-parole et ça badadi RBG ba leki nga bazawana molobela za poto ngai siko na za camarade depuis na vanda ina talagi depuis ka benga pembe na été tant que ami to vaina na tali ba qualité na bi ah mais moto aloba na été mais ndeti ba lobele bien te yango biso to créer les amis de Pomba Nuance tozo soutenir camarade na biso nga za présent nango lelo nazui ba galon na tena ba arme doso simbi de plique na ye oyebi ke bino ba camarade oyo bo banda ba benga ba ami d'enfance na bandeko nde batu ba panzaka ba orchestre ya ba musicien ba panzaka ba entreprise ya ba famille pourquoi to banda na ye to yebana na ye et consort oyebi bien mais différence c'est ce ko ya boende azate ya ndeti ngasko boende ya moi passe camarade moi ya boende tingande na oleka boende émission pour mba ebite ke naza o asala promotion avant d'ici batu na orchestre na sali donc ngana olongwa musique wa te mo différence ngana ba ngana za musique wa na otikala ka kozala musique wa a vie depuis que na zona aza alinga aboya alinga na olobela e comme tungisa te Lionel Lumbala patron ya technique on a quatre MK Yokani télévision insistera toujours ba image to gardaka émission ningezo sala maboye et côté en ligne mais na box à ko garder yango papa ekozonga lobby to lobby kuna tangu yoko leka Lionel bombelanga pena émission oyo au mona ngate mukomsu na oya na plateau oyo na yo tanga komba mususu na otanga ka komba de plique pona yebi oh eza katine photo pour ça pourquoi to sali mrambo moi depuis que lobate depuis qu'il y a le baraté, mais on s'en moussalo ils ont mon an. On a vendu Nathalie, on a aussi artiste n'abi passe à art. On habite fona bimisa moutonne le voisin en moka. Parce que bato ngambo yai, bal ngamba décoration comme porte parole de plique. Ta kuta comme on et changer na logo. OK. Vraiment bozo banga kiloté yo moko uti koloba opesi date ya prestation le 18 juillet album et bimi. OK d'accord après si manango ba prestation ba bandi wa OK siko ozo banga te parce que to yebi ba artiste ba sala kombo na mboka oyo o to yebi ke to ko za la désespéré te to koki ko za la jamais déçu. Mais à la grande surprise, Abimisi album dit mon comme te beti, le reste on a 0 et surtout que bien un mini album. Bon banga te que ebe tapete. Bon.
Et les cas inaperçus dans les oubliés. Vous avez raison, Mambolobi, mais nous avons des plics à bêta pala dans Mbogo. Nous avons des plics à orater non des plics à Mbogo. Des plics alimentaires. Mon bateau, bateau, se comprendre des plics, bateau, n'a pas comme alimentaire, des plics à chanter. Moi, bien Congo. Et à la richesse, oh, papa, il m'a dit, balala, wana, na tombo, papa, il m'a dit, qu'il y a un ah, natika des plics, natika, papa est arrivé, natika Salvatore de la Patria. Tout le monde depuis qu'on a combien de gens bêta dans Mbogo. Il y a pas de bêta. On sort nous a combien de gens on a 4 génériques. Au bout, aux animateurs. Au moins, comment on bina pamba, comment on bina pamba, comment on beau manzo, comment aux animateurs. Sans polémique, nous avons des plics qui va réclamer, on a fait. Ah? Depuis que je suis marina, depuis que je suis lindanda, simba lindanda, depuis que Achebo na Isharena mabaoyemba, iya Isharena plutôt Achebo bat baoyemba. Depuis que je suis dynastie, depuis que je suis moto banda kotanga atito la to lemba, c'est là ce que je Christian Mokwa. Et fait mieux ezobimara a ozoyoka. O kapna zongisi latino. Oyoka pomba nias. On a pas pomba. Apena pomba nias. Ngana olinga lo to mission moi kitoko boy. Ngana olobela des plics, il pour lobela X oye to vendre leader no vendre na to tse des plics yo go telemika wana oyeba mamba o bien ya yembi de so ba ya no bina oyemba. Ago oyemba des plics. Un rendez-vous valable comme il prochainement naba musicien bakoya obeta koyemba parce que biso to linga vérité ba téléspectateur il y a MK Yokani télévision ba on a besoin après vala puis il y a malobate nous zolobana parce que ndenge toza on a minute to on a ba chanteur muso on a ba chanteur à studio boyo yebani oui et puis na ba chanteur to yebi ke yep na live aza fort ba live ce ba des plates à côté na Elvis Sugar atindi ki ba mère baleli o mo ba titre no tangelo waka de plates dans salon ba mi balete yangi ma pena gangi de plates ma sika pomba nias suko yo mutana yemba ni wa nzem. Ok, voilà, on va revenir. Lionel Lumbala, tu as un extrait, il y a clip générique, Téléma, tu as besoin de nous, et plutôt Zonga, tu continues. Merci Lionel Lumbala, j'ai confiance, caméraman ou à filmage des écrans. Et Ziampoto, les mystérieux. Les mystérieux. Pas l'artiste, non emballé. À ce que je sache, la bleu monsieur c'est la gueule où Angouema mettant pourtant l'intégralité d'Ango, beaucoup moula la pongi. Ouais. Bah tu fais battre limiter dans la piste pour babine. Et comme il y a bochango, à te bolongo lango bocha X. Ezobima les 18 juillet et bimi. Après les 18, on a une émission. On a comme ça tout le on a une émission tout le monde. Depuis qu'à raté et puis depuis qu'à salam magambo pour aller à Golobate, il y a un moment où on a continué mambo pour na loba. Musicien botanga na orchestre nini. Oyo musicien azoba musicien azoba no kwa mi bon na poto bana tata na été bana maman na été bana fanta bi ya bo sala vie ya ka déplique le déplique na orchestre mobimba na poto ba comment tinda bala ba comment sala déplique ka wa déplique le la ene eloko e sala ba voyage ko beta te to yebi ba artiste belé ba sala eloko yo zolo ba
na génération depuis l'orchestre pene qui na poto ba noko luka na regité mususu bata et pas répéter na ba noko beta na bango bomoni na arena abandi yim ta bandi na banoko bazate ba mission nyo soma batika na poto ba kima ba beba na musu ba buka na makolo ba infirme likolo kima likolo étage aluka kima na poto na zonga ta sauter na étage abukani bazé belé musu balala na bambwa bachele mbwa na hôtel liboso bi mbwa soa mais depuis quand ba noko bo vanda to sa boulot akayem les inséparables yango fabrication de pliques ba beti album to za album leki yango ezate na minute oh et puis les inséparables salami ba clip salami ba beti concert auto zela papa we maba sala on a confié le mieux toujours chance wana te concert ouais ko pe beta mate mais les inséparables betami papa hervé na dynastie tango lingo bima yo mo monaki et comme on a coin et ça li peka net mais depuis que garçon beti na maboko beaux amis te malamu to protéger ba talent to protéger ba artiste auto encourager bango to pese courage moi mobalo de plique ouais rabenga ma sikatile lo aza place aza question on a linga suko tuna ngote peut-être ba présentateur to ba chroniqueur mususu to ba chroniqueuse mususu de batikala nango que ba surprise nini to zela na linga suko tuna ngote parce que ba surprise ebele to zela tout mona scandale nga par contre je pourrais peut-être demander na place ya ko luka ko tuno ba surprise nini to zela album sans film mini album ni zo benga yango asali ba featuring na banani bon problème eza na album oyo asali featuring na mutu te na ba masaka ya groupe parce que des albums bientôt album ya groupe Roya na oyo asali ka na ba masa o ba na groupe et puis a pesi chance na ba animateur na biso musu ya sika na ba bwaka kite ya mukolo Levitique mutako telemisa bato abwaka manyoko frit abwaka pe ba l'autre là siko boyo ka epe na telema. Mais l'autre zela oyo ya sika na album oyo eza na ngote et l'autre ezaka ke bomo ka artiste a garder performance a garder puissance net toujours à voir a garder technique wana ka oyo faire encourager toujours be depuis que zana bon yemba bongo batela armeno yango donc l'autre na rolo ba wana déjà teo ayembi na nani te ayembi yemoga pesibino mwelengi mais tobi na pena nga pena na yoki o Christian moko na yoki FMI dadi RBG bambote belé na yoki nga habité depuis qu'a fait obi ke boana bon je ne sais pas bonne chance espérons que toko vivre toko bina toko yoka toko mona ba clip ya bien toko yoka de belles mélodies mais elo mo ça nga mo passer nini sus pour na bino y compris na yo muto vandiawa na des pliques pomba nuance nini ça le passe elo yo ça nga pas si bon bomba mabe hein na rendez-vous valable tout la vérité Fabregas album yaba musicien univers o mukil mo mbesani o ba fanatique ba mélomane na bonne musique ba osani yaba musicien après si opportunité na musicien tozui bina filé victoire album victoire Bob bina filé chelo ko chelo ngikuna pourquoi voilà bina filé victoire yaba musicien après si chance na ba jeune wana pour que lobby ba banda fait ko découvrir ba talent ba capacité na bango au moins que quelque part to comme si ko pesa Robinho Mundi pour raison nenga komi ko se manquer na bino ke déplique pomba nuance akimine ko sala ako akimi ko sala album après sa chance na ba musicien parce que peut-être bazala ba kokina nous té bazala nous compétenté à s'approprier nango et longwe album ya ba musicien oyo ezala ki prévu ezala ya ba musicien a commission mini album na ye personnel bon on a dit quelque part ça c'est la honte Robinho na minute on a évité pour convaincre nani bon émission
émission na lembi mon mais na respect kana o lemba na nini na respect na zana to beta maso ba chanteur faut garder côté on mais c'est mais la logique des choses non bon logo eza question na répondre biso tango to lobaki ni as musique to sala album ya ba musicien biso to sala ba calendrier ba tout biso to sala calendrier na biso to na album ya ba musicien ezali ko bongo ndenge comme mini album ni personnel eza stratégie amoni que na beaucoup quitté stratégie orchestre déplique tant même ba musicien na poto atika bango atune mutu te muto zolo bana poto na liboso po amema ndeko tangi wana Robinho poto na liboso po ba mema ye na poto faaki afinga Ferré faaki afinga Fabregas po ba récompenser ba meme poto donc ande mona déplique te ba na calcul moko te Robinho bini sarate papa ah oui Abini sarate aza chanteur plutôt ye aza chanteur mo bini sandeni mo so to beta masola ba to ba embaka il faut opesa ba chanteur pena moi valeur Robinho a chanteur te aza danseur et puis Robinho biloko banda obinisa tant Leviti mtabora ngo alongwa Shomi Yohana za leopa maestro banda longwa na babina na bango soutien ngana opesa conseil na Robinho azonga ye aza chanteur accompagné de plicté aye mana de plicté timu kile kuwani za sans sentiment Robinho ana voix mona de plicté de plic aza grand chanteur ya mboka oyo abeta ka banzembo batu bayebi so na yebi zo tangana 3e Robinho ye manzembo ni Robinho toke na fête vena bato tembe bache munjomba Robinho na muta coach na piste Maria bandi modi mbusoki ni ya yebi na wale olingi babetela yo maboko wa wani mutali Wanzema maternelle. C'est une belle mélodie. Maman pena vana na ngaba na pena bo vandi pena bo akoma de prix na so mba renard. Azoka na renard. Azo yimba. Atotika biso problème Césali Villanova Bravo bazo bimisa album ya orchestre. Biso tozo bimisa o ya biso. Koto tangi soki bongolo bata kipwanza ba bimisa pe ya bango eza bango bata bongolo nde banani otangi Villanova ba bimisa otangi ba mso album yo mto bi komba Fabregas bina filé otangi komba album Robinho bina filé otangi komba victoire so bongolo victoire na confondre pour na mo ba kotoa bango basa makambu na bango déplique on sala ya yé et puis déplique as chanteur depuis que ça musicien bon moi ba Robinho le mot le l'autre et moi comme ngai fait ngaba comme telenga area bongo te sala oyo yebi Nathalie wana wela nzembo mo bina maeso o nzembo wana ya nini papa to yemba ya ba valeur sir lelo papa yemba bazati bino boyemba nini banimateur musana bango nga susi na ngeza azonga ko yemba ana talent na ye azonga ko yemba ce qui a besoin de a continuer na ba animation na ye ababi client ba selo ba za ba animateur ba comme yemba ye père za mission ko comme animateur continue pas boire bien ngane côté animation a boire bien mais côté nzembo ko tete azan niveau. D'accord, Lionel Lumbala, dernier élément au tchela bisu élément ouyo rapidement titre na yo ba ko tchela bisu ata lelo te to ka ta lelo ka lelo non, toqué, lelo pesana, ok, tchelapso extrait à lelo, tchelapso extrait à lelo comme ça, on va conclure parce que toujours Kende, l'internet c'est de l'argent, le temps n'est pas notre allié, tchelapso, c'est l'émission d'un extrait comme ça, téléspectateur batala, extrait. Il y a un clip lelo. Allons-y, Yolène. Namoni abeka lelo, afininga liso lelo, abera salibi seti nangai, zagala kake abeka lelo, lelo, kaboika lelo yo, ameminga landako lelo, nabineli abeka lelo, abalinga abeka lelo, tosaline nyoso lelo, lelo, kaboika.
kalelo yo amemingala ndako lelo afininga liso lelo tokotilela ndako lelo asali pe nyonso lelo lelo kabweka lelo yo le mois prochain lelo oza convaincu na rendement oyo depuis à repérer pour ça amina yo ozo défendre yo ou bien oza sûr na ba capacité artistique qui a dépliqué. Franchement otuninga question très bien déplique eza coûté pour ça amina ngai ne naza boy nazolo bango bato balanda na sola kana déplique mamwa a wanto sola donc soki na mo pena aotenga mana a nga bandaka nogo aya ngote a monite a na solo mamba a so peut solo mamba famille so mamba famille a na zali boso batu non ça ba aventure te parce que na ebili kambo na roba na za convaincu na musala o artiste asali a travailler au saranate depuis que ko vani pe na poto azolia na yeba malande balobaka aza 10 jours na poto 10 jours na kisasa 10 jours pona kama gambo abeti na papa Hervé quand concert ici na veille na tongo aye kisasa alongo kisasa sisi babulo aza poto pour pesa biso ka bilenge on aza convaincu na artiste na nga depuis pomba nias bo sepela et puis makambo na oloba na ozonga na plateau oyo na ba musicien na pesa nga mbote et puis bato ba obimisa même moment na réplique au mona Ozaki album ya ba musicien yi asakapare na ngo comme album personnel. On est pas stratégie orchestre na biso. OK, bon. Merci beaucoup Ezia Mpoto les mystérieux. Tokomi kokoma na suka mena otiko boete. Ezia Mpoto les mystérieux baeba ki on a casquette ya acteur. Oh tu as comme on a ba série na biso. Oh tout ça comme on a na ba théâtre na biso ndenge to benga yango ndenge ba parce que Congo le Congo c'est comme ça. Oh ils allera rater ba benga onka awa. On n'a pas de choix to ki ka ndenge wana mais biso ça ne passe pas. Ba ebio un acteur oyo au prestera bien na art dramatique so bien tanga ba bon yo ça parmi. Peut-être bah producteur ou d'autres personnes bah pesa une na chance ya makasi ko le kate mais au travailler quand même na Vincent Chiluizi au travailler na Franck Stemai et les autres. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que un acteur compétent na art dramatique a changé na casquette a commis molobeli to bien on a lingala porte-parole a commis molobeli il y a musicien Pomba Niance. To bande ko na yo ya art dramatique bazolo bakeye atika théâtre abandolo belaka ba musicien te baba ngapo ba bikela l'équipe bango merci na ba considération yo yebi père yebi mokileta lange yebi natikité na ko pe ko tikate naza toujours au boyebi et puis nazo préparer le bino film moi c'est mon paya bientôt na ochango a na tikite pe na go tikate et puis bino boza na bo lingate na tika na ko toujours boulot na ya lo ba bongo po ye akoma na ngambu ya mutu wana ya ngobanga nga ya ngolo bongo nga na go ye nani te yes ko il faut appeler les chats par son nom te ye na foule te poso na tan ko mona na e bani mingo leke ba chaika nde wona nga kasi yo lobi ke nga na komi na nga porte-parole na tiki ya na scène nga na kato lo lem ndi ba chanso kombo to ye film bo yo ko kitenga na e place na yo ba bandeli film na sali place no ko le ko yango ba mambulu bana nga na komi nga za porte-parole de na bandela nga na niance musique soki banzo talo mona ba VD ko ba secrétaire comme na ngezati nga na za porte-parole ya dépliqué mais na za ami ya dépliqué et puis président ya fan club de Plique Pomba Niance et puis c'est moi le artiste na ngai eza lisumu bobanga poani bobanga po mona porte-parole bo arate mais ba vient so rojenga ndoba ali bobanga ka bo mona ka oso to meki to legate bobanga te na zali ata bobenga porte-parole no tika to lobe depuis na ye ata bo lobi na nzimi bona nzimi na nga na porte-parole so ya niance musique te pour niance musique orchestre na porte-parole de Plique personnel na nzimi
yo siko yaka finga de plique ngana ya faut bandana ko leka nga po leka de plique faut ba mutu moto ko mona tata so ina yesu te net nga loba ngo so si international marché mo ya va faut ba non nga faut leka nga de pliques na nzimi na porte parole de plique mais ba fa na nga bo banga na binote na za toujours na art na ko tika ngote ya na makila bazo banga ka ba bi mutu akoti mama de plique mama na ngai mutu mabe aye mais il n'y a pas de plique en paix. Pour y aller au bain, pas de plique, aïe ka bongo, à l'ouka voyage. Ah, des pliques à mimi kutu bateau, kutu bana tata na été, bana maman na été, bon mais à rôle bape peut-être il y a solo, tali peut-être qu'il y a art dramatique, na théâtre, ozo umela, au mona mo baninga na SB, ninga bazo se déchaîner, ba voyage, tout ça. Une fois produit na marché et ça les scandales yosko tout monde a ki te na di mila na ka kasi bango ba ebi na bango te mambazolo ba parce que ngande sinazana obwe ngana oluka na voyage ndeni na habité sur na tamona passeport na malheureusement peut-être ça car Montréal so ina ebe ko tuna mambo na laksu ngana oluka na voyage ndeni ndena zana obwe na salika 3 jours na kid ngande za oluka voyage ndeni na pona voyager moi mbote na aro ba oloba kasi malando ça sur le terrain art malando sur le terrain na ka so na site tableau pamba yo ka mambo on a ça on est na pumbona comme Jackie chante on a ça on est OK programme il y a bon avant que ça programme OK on a 2 casquettes ouais hein ozo lobela mo lobeli ya pumba et puis mo lobeli ala poto to tikae et puis aux AP acteur ouais OK bon donne quelque chose pour yo convaincre to au candidat bateau ba loba minoko que tu es vraiment un acteur compétent en dehors il y a casquette au yeli lelo na émission rendez-vous valable bon bino boy maman andeza na ki ma mususu na kuti ma mususu bo lokwa na tika pe mu nda gote na robakali ka mo amuke bato bo tala nga bo landa ngai o ba ebinga te kombo na ngai na eba ngo pe sute po na zaka na komba mutu mko komba zwa kombo na ye nde bo tala nga bo na za vegle na za pe baba na lobate na lobate munako na lobelo okutu na zwa ngo ka quelque part mko na nga ozela ngo ozela ka pesinga ka 5 minutes apesinga ka 5 minutes abina ngai soki na siso loba na fute quelque chose ozo tala nga za na ma elongi obolulo ya ngate so na bimisi vrai longi na papa ko tala ngate moso mutu azo senga pas elongi mabeba okangendoki yango na defe longi ya cousin na cha ata pona paraître mais bino batu bolinganga na point mobe mwasi na ngai ayebisi nga poto bala ngai il faut ngai na longwanga na komae ah Seigneur bon merci à toi parce que nous avons manqué OK voilà na casquette na yo ya comédien parce que c'est qui one man show c'est vrai qu'on a emballé public au ba spectacle lelo actualité oyo ezali ezolo mama vous avez une relation bien assis la Bissau Mams relation vous avez il y a la relation bien oui non to sona ta non pelo mo le kate donc ça va OK wana baba sert na biso ba ndit wando tala bango ba bekam to ebi ke ça va conseil nini oyo ko pesa na si la Bissau parce que bateau ba longwa ki mingi pembeni na ye lelo ba luti réconciliation pour azongisa bango pembeni na ye conseil nini yo ko pesa ba leki na ye ba collègue na ye na art dramatique na théâtre yo pesa si la Bissau conseil ni bon likambo o pende tali ndecha makambo koma ya ba mère mams boy na kota ngo penza te OK mais na respect ya presse ndongo tuninga comme ça pe domaine na ko loba ka boy mam sozo landanga na siri yango yoka parce que biso ça ses intérêts ngana lobaga elo mo boy bato wana to bazaki pa na yo
bato bazaki pas na iti bakesi ma bamozonga oui après avoir peut-être ko tenir ba ko bien bakesi ma bamozonga pa na bon batonton bazaki pa na yo il faut calculer nan yo pa na bango banda bénéficier nini et puis bango pa na yo babanda ozwa nini tant bakendaki bakime nini et puis tant bazongeli nini soko calculer mam na lobby ndozwa réponse à bien conseil na opesa yango ok maboyi na kota pena mambo bele mais conseil na opesa soka yango faut calculer pe est-ce que banozanga penza bango tant bakendaki nde bazongi est-ce que ça peut important na calcul wana nyo sur ton information Bijou la reine a sengi parlo a sengi bolimisi abanda ko senga on kutu kala po azonga peme na maps na tangi combo ya Bijou la reine pour comprendre parce que ils a parmi ba actualité au moment mambo eza passé hein ya mambo arfo ou ta donné éducation mon a parlé hein on a roto sala to former faut une éducation mon a parlé webi ngano na za passe au finga mutu ndeka na passe ya au finga mutu ata to partager même sentiment te mais na okende na ba momo boto mo ba ndeko na tangi na suka na ana ko lo ba te mama na yebo donc il conseille aux gens ngo ba to be ba na bango lelo sous le but aux gens ba on peut besoin tous à la prudent bo yo zali mutu ambana ka 3 te mama mutambala ka 3 te na mutambala ka 2 ngala zalaka na mbanda ka mo yo kele kota lukolela lukolela na kena na lukolela na kile na mbanda ka 1 mama yo tambola koma tina linguni na kena ingende na kena bonginda na matabo sankusu na kena mbanda ka 3 mama siko yo za muta wapi yo mokono malandu mais partout ça là c'est coloni yo ali bolangala te akomisoma ngai na kana position te esika nyoso na kosa na joabe ekolo wana yo bibi loko nyoso po bolangala na ye ko sala pa ya bamongo ndenge na boni mamongo na komi moto ambana kamba na moko yusko na mbana ko fana quartier na vana jokolote parce que nazana bino na moi plan serré angwalima mama landu action angwalima malandu boya na webina mibale yo ko solo bimisa tongo ko solo bimisa ko shete be kutumisha batolo ko bomba zero elo beli na ko leso ba ko boko la yo ndolesa aweza pana yo yo zali mona aweza pana yo amena coupe bo pesa mota aweza pana signifier ngana no gros plan yo kama kamwana ofingo hapo ngana oza gros plan ya nini ya ele kite mobali jolora ba gros na oza gros plan ya loko afinga ko bouger en mingi te man ça tourne action coupe bakole solo kwa mama muke bakuboko et puis batloka ba mam swana atoza pembe na ye batele atoza musika na ye batele ka pas valeur sir tambo luka neti bo kitsango le loko momona donc non ya pene mission toujours no par rapport il y a et loko yo komi na moment oyo to komi ko retrouver mams dépliant oyo et ça commercialisé partout dans le monde entier en français bien sûr et puis magazine Mosaïque qui est allemand ba lobeli mams donc ba komi ko foulé ba comme mata parce que le loto bango vrai ceux qui le loto komi ko admirer cinéma nigérien c'est parce que ba tcha sérieux et puis accompagné et puis ba en attente surtout voilà yo personnellement Rolobanine na place au mam ça comme kasi ngo bilo na zolo baba valeur sir ndeti moto akomi na niveau wana ndeti moto abongo yo ko vanda ga la mugi pa bino botie parfois bando finga moto abongo moto faut encourager batu ba mona ndeti pona ko encourager moto mo akon place mo on devait faut zala ga na izarani ya maps ms bizarani sb aza valeur ya pays oyo ya biso azo défendre biso tala niveau akomi tant ba obenga ye actrice ou acteur congolais kasi biso ti so ndeni muto abongo bo finga ye
neni mutabongo ko boye to mutabongo pon nzima il faut za pembe na ndeti nga personnellement po ba baza so zolo baga boye komi o nga personnellement na kuti question ana ebalité za bongo mazo mériter to pese valeur bravo na e ngelo na ko yebi c'est pas ça zalika mam skolemba te continuer pour ça toujours ça bien ezapeka ye mote ba auto tiketo ça pe fort wana po et ça biso bien. Ok, merci beaucoup. Maintenant, je ne sais pas si vous avez dit que sangobo et biso. Na bibo et biso na sens nini. O vandi pe na plateau bonne émission nene bo yambi mutu mo bonne cha vandi bo. A finga neti valeur. On a faut tenir no yo sani. Ponga na oloba boye, nga na oloba to rotuna pe osani. Ngam na sale yebani. Mutasali bezo nga na sala da jour mo ba million de vie azata. Na sali pas Vincent yebi. Na Patrick Sekali mama ngayo na basalamu na che pasteur mana sebo na kangi ngayo moment mutasale lo monte mazebo azo finga mutu lo gwa mamsu a como fing mutu mo asimi mikoka le lo valable wana bo oh non ya mo biso to yera mambo po oyeto talisani nana. Ok, voilà, je pense quand même le message est lancé. Donc Bapandi Sango tout ça les forts sunga bandeko bino pongate parce que biso to sali musalo na YouTube teka na YouTube on a commencé à la radio et puis la télévision la chaîne ya Kinshasa bato bazo talanga misusu ba yebi o ya kala ya poto ya kala penza ba yebi qui est valable parcours nanga depuis Congo #1 na ke na collaborer na Vincent Chiluizi na ke ba PSB et pas Kundi tout ça et tout donc parcours est tellement colossal donc moi je crois que ce que vous les karabatu monsieur c'est les parce que ngana internet batanga kombo nanga na tikala ko fingate na zaika ko sa musala nanga ndenge na yekola na classe na collecter ba information na source na traiter et puis nazo diffuser. Merci en tout cas programme il y a mouvement et puis ce qui peut possibilité d'aller à repérer ça va grille des programmes il y a musala nengeni ni pomba zo évoluer kuna parce que dans la studio ouais siko déjà studio ici là qui azo sangi saka izine la magane bloc et le 18 sortie officielle donc sortie mondiale audio et puis OK siko ya ba programme en mouvement ils en bon awa batu nyonso o balingania musique ba programme aweza tozo bongisaka neto yamba sans filtre donc ba joie sans filtre le roi biso ma chérie oh bah sans filtre d'abord c'est la pena oh ils ont un album na bino après album ne ba concert ba tourner ça vraiment et belé avant yango toi sur l'homme sur tout ça là té biso nyos to ça ba stratégie ndeni to yamba album le 18 juillet ka yango après yango ne to sali promotion autrement et puis ba concert et belé na rolo bango non até parce que dans un autorisé rolo bango té OK mais to yambana no sans filtre yango na osenga bato nyonso balinga déplique pomba nuance bokota na ba page na bomona déplique pomba nuance so bokoti pe pananga so bokoti pe pananga obetika ga pape de la presse obetika tas au regard de bomona pe ba programme pomba ezana mais biso nyonso to za mobiliser les 18 wana eza place nyonso za tozo zela ga plein bima et puis to larguer le programme il y a un mouvement n'intégré à besoin de travailler comment le programme mouvement bato batikali awa to travailler na coulisses na résidence ka ya pomba ya za poto biso ato na résidence na e nde bana bazo kangisa tozo sala ba stratégie tango ko yaka donc après kaka le 18 nde tozo ngela place populaire bato baoya po ba yoka kamwa logo tozo bimisa na te son père d'aba dédicace bon on va revenir toi aussi sanayo Lionel to souffle du sous muké tchelanga extrait muké ya élément au titre nango mon premier rendez-vous premier donc mon premier rendez-vous voilà titre mon premier rendez-vous donc hommage à Koffi Olomide donc balobi lolenga yembeli lolenga beti donc ça hommage à Koffi Olomide Quatra légende na biso ya mboka to le bango pe clair hein donc
To landango rapidement et puis to zonga poto chité. D'autres chez moi bouquet, merci pour tout. Fisama poète minanga, yo polola il est des Fidji. Frère pasi joyo, osela manyola bayo ke la kalikunya. Osala kebae, et pas mi semana yo 24 c'est 24 yo sela tanayo. T'as raison Fisama poète minanga, yo polola il est des Fidji. Frère pasi joyo. Je crois quand même qu'à ce net moment, Bernice et puis Denise, Divine plutôt, Tansia, Bernice et puis Divine Tansia, vous êtes tellement satisfait parce que vous avez tellement de fanatiques qui a Pomba Nuance, voilà. To comme il a besoin de Souka, bah dédicace et puis numéro de téléphone. Ouais. Napesi nam d'abord mbote na ye moko de plate Pomba Nuance moyembi ya Congo moluba delix pesi ba mbote place azali et puis message boyebi kaka batu nyonso bolinga de plate Pomba Nuance rendez-vous ya moko le 18 juillet sortie mondiale bozwa sans filtre ezobimanga napesi mbote na Karine Lève angolana ba mbote place ozali tonton Nibo napesi ba mbote Serge Makila dragon de la monnaie napesi mbote napesi collègue nanga Bishop Ngoyi manager Blaise Samabele Pete ye moko Serge moko FMI mukolo nzembo rendez-vous ye wanande le président Serge moko FMI napesi Dieudonné boss matonge pourquoi pas mon vieux Mwalf Mwamba so pesi Mwalf Mwamba omoni mbala moko boss mon maman boss Jean la mère binga mo pepe ka bokenda wana kitamwa binga mo pepe musuto seli bino na ville bokenda wana na binga mo pepe et puis na osukisa na Andi Bikoko Hervé Lomboto CLK Cédric Lupungu Kati Kamba Saint-Valor pourquoi pas Junior Kamba Itoshi Mobali na PCB Belange pe Mbote mère ba petit Mbote na o Belgium Poto Victor Mpoto batutu bolinganga merci contact tozali ouais batu nyonso bolinga ka bo contacter ngai personnellement so bo contacter nga bo kozwa ngai na 089 55 460 87 waso bo bengi bozuye mo le mystérieux so pe bo bungi numéro bo bengi ka numéro émission bo international a website so ndeni so bo ça pour bozwa biso. Donc on est là, mais merci beaucoup vraiment. L'émission mon asa très à l'aise, senti na des fois professionnel. Nous sommes yeli mambo, nous sommes tout na yo match les gars comme on met. Ah mon ni belaka na teki matière na ngande na ye. So peto la tibo et to pesa merci na masa na yang. Masa na yang, merci beaucoup. 4 kg koma na bano ça vraiment ralelo. Ouais, à Gorolo Bato qui est bon à Sura comme à bière, il y a valable. Donc, il y a un international, là, pourquoi pas international, Sagando Salara. Sagando Salara, pour tout n'angaï. Il y a un international là, t'as vu 4 kilos, bandé à la moitié. Et ça, moi bien, mais mère a osé l'appeler le roi. Voilà, je crois que le message est passé par à bière. On a Yang, les rois. On a évité le roi Yang. Tout bien déjà, à bière, il y a rendez-vous valable. BDG raté. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Ezia, pour tous les mystérieux, d'avoir accepté notre invitation pour nous donner des informations concernant Déplique Pomba Nuance par rapport à toutes ces activités artistiques. Merci beaucoup aussi à ceux-là qui nous ont fait confiance et qui ne cessent de nous faire confiance à travers MK Yokani Télévision. Merci également à toi, Divine Tansia et Yayana Bernice. Merci
à toi Nadège Madaïla et aussi à la reine Kouloutou, Yaya Nabango, hein, Béatrice Madaïla de Pullman. Béatrice Madaïla de Pullman, rien à dire. Mes salutations énormes à toi, Papi Massamba Sambalé, Motema Yafifi Molei Malira. Depuis la Belgique, moi, je vous quitte dans l'espoir de vous retrouver très prochainement. Moi, c'est moi Mouké. Hein? Tonga ezalaka utile na moto au pantalon to ilamba e pasuki ana mbonga okenango patayerte. Merci Lionel Lumbala ya Lionel caméraman de film Jésus-Christ. Restez fidèles à nos antennes, l'actualité reste en continu. Ciao.